Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Famille Libota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où le réseau dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngaï sœur Nabino, Ngaï petite sœur Nabino, Ngaï grande sœur Nabino, Ngaï Leki Nabino et Namo Nabino, pourquoi pas. Merci, merci énormément. Voilà. Bonjour la grande famille, bonjour Balandinho Soya Mama BBC Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir ici que Zomé Libino partout dans le monde. J'espère que non la grande famille vous allez bien. Alors famille Libota, shalom, 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 shalom. Et le péchalo verba shalom. Bonjour Nabino, la Chine, les Dinachou. Bonjour vraiment, meilleure vie. Na bino nyoso balandi nyoso ya BBC Mpoi TV partout dans le monde, partout et zoami les bino ba meilleure vie 2025, prospérité, guérison nyoso vraiment elanda bino na 2025, réussite, tout vraiment elanda bino na 2025 et lokomoko na kosenga bino tous à toujours ensemble poto eba Tombola Bastar na biso. Alors la grande famille, je crois bomoni titre na biso, bomoni pe photo ya miniature na biso. Oh. Je crois navana na banda émission na chaki moi vidéo ya moké et ça juste rappel ya maloba oyo Belvi Kandi alobi famille Libota. Elle manque les mots. Alors, bandeko, lorsque na tché moi vidéo, na moi ndambu ya parole nae, c'est juste pour na ko interpeller bino, c'est juste pour na ko zongi c'est sous sens na bino ya koloba kenon, to bandi 2025. Alors, to le qui c'est sous force haute, to ça qui na 2024, na 2025, to activer sous force mon sous voilà. C'est-à-dire bah filmer zo kota déjà to totali to stomoni déjà les lots zo banda filmer na biso ya sika ya 2025 na titre ya La Boniche. Vraiment na La Boniche wana na tali teaser na tali présentation ya ba comédien ba artiste ou bon ya ba comédien ya ba star na biso o ba accompagner maman na biso vraiment non. Film o ya La Boniche je sais pas. Na teaser na nous namoni déjà image kitoko de namoni habillage échangé, donc c'est-à-dire que non kitoko kaka kitoko, c'est-à-dire mère na 2025 a changé moi eloko moko pe na kati ya film namoni déjà habillage échangé, namoni makambo ebele déjà échangé, alors c'est-à-dire que no biso pe toko serré ba ceinture ya koloba que non promotion tant que maman a bongisi sous musala a matisi sous sango likolo biso pe promotion to kotika te to serré ceinture voilà les voisins na ndenge moko ya bien toza bandeko oza 2025 toza bandeko to sakaka to se respecter ya koloba ke non wana sali musala kitoko to ndimi 2025 biso kutu to yaka na biso na ba problème te. Nous, on ne fait que venir pour la cosa nini, yako télémé là-bas anti-valeur, yako ramener savoir, yabatu. Tout le monde qui 2024 n'est kaki et nzambe na biso atikaki bisote. Et notre Dieu nous a encore permis à okota na 2025. C'est-à-dire que non, aza toujours non na mission na mama biso. Oeza Poutine. Aza non na mission makasi. Évangile. Alors quelque part
il faut vous comprendre. Bolingata que non en 2025 bo mema bitumbango eza loyal et ça peut bino na ngabu na bino bien. Est-ce que botali teaser ya film à la boniche? Mais non. Mais non. Na ebité ada likambuni nango obombela biso na kati ya film oyo. Namoni kuna Davina, namoni kuna Divina, donc na oyeba te. Donc c'est-à-dire que non ada ye makambo uta iko sala Davina et nzambi nanga ye na kangi na no promotion tout na no premier épisode lelo biso petro matisa sous promotion ka ndenge ezalaka. Et Davina Divina baza ba master mais namoni kuna on dirait makambo eza mabe ada auza bango nyonso mibale. La boniche et bandi et lumbi solo. Alors, la grande famille, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni, bo aimer, bo partager et que ça là vraiment biso bien makasi mingi. Voilà. Avant na kota na émission na biso, to landa na nos vidéos oyo après na ozongela bino. Bokende te to landa vidéo. De na robi misango. Mais Belle Vie c'est une série exceptionnelle. Pourquoi? Batuna luka ba betelanga banzembo wana bando boya parce que biso ba artiste traso nzembo sali succès ou déclarango du coup et pénalisera ba chaîne donc bato bele bando banga mais c'est une sœur où a pesenga confiance a frère de pesanga nzembo na betela. En fait je m'attendais pas na succès wana. En tout cas lelo si je peux dire muto c'est que nzembo wana yebana je peux pas marcher les mots. Nzela Nzambe la Belle Vie. Nzambe Lola Nzela Belle Vie. Là je veux être reconnaissant. Et bien. À chaque fois cette sœur surtout kutenaye atikanga bonté. Parce que les gens m'appellent azolela nzembo na yo, je leur dis soki na pesa ka nzembo na te mbele et bana pété. De soit betango so na déclarango nzembo na bana raté. Donc le peu o ya so beaucoup tene akabeli revendaka bu frère de yo. En tout cas je reçois des cadeaux. Même pas na ye. Moutou déjà sombelanga voiture nanzembo wana je me suis allé quoi moto sermon na pota benginga allô et c'est je suis sur une moto je vais vous rappeler après ah comme quoi ma star sur une moto papa lobi nangwa tinelinga mbongo na somba voiture so ina déclarer rango mettant sous ayeba ngote na obeta concert nanga ya showbiz il y a une sœur que j'aime beaucoup à linga batanga kombonete m'a donné $5,000 pour un concert nanga showbiz et ça Nanzela ya nzembo wana parce que bande ko landa na chaîne ya Belle Vie Kandi. Donc pour moi je suis vraiment reconnaissant na amour wana témoigner pour nanga et azanga te ko sala ba vidéo sur yango et puis ça va commenter mon bengo Fredeo nzembo na yo presque chaque mois chaque semaine elle m'appelle pour parler de cette chanson. En tout cas nzamba pambola esika azali parce que il y a théâtre sans souci comme nzembo Famille Livota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où le réseau dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngai sœur Nabino, ngai petite sœur Nabino, ngai grande sœur Nabino, Naïdek Nabino et Namo Nabino, pourquoi pas. Merci. Merci énormément. Voilà. Je crois la grande famille Bolandi vidéo. Bolandi vidéo, il y a frère Nabiso Deo. Oyo Ayemba Nzembo. Yanzela Mosusute Oezalaka générique. Il y a ba film nyoso, il y a Poutine. Tolanda moi vidéo oyo comme ça dans zongela bino bokende te la grande famille oeza 2025.
Voilà la grande famille. Tozongi Susu. Awa, voilà. La grande famille, je crois, Bomoni Nzembongo en question. Ndeko na biso mobali oyo aza awa na photo bozomona na kombo ya frère Deo, papa Deo, tonton Deo et voilà. Yumto ayemba nzembo wana ya nzela mosusu te. Lorsque na monaki émission oyo, c'était juste à peine il y a 30 à 40 minutes bah côté ça qui émission c'était déjà tard, ils arrivent vraiment à 22h, 23h déjà parce que toi minuit. Toi qui est minuit. Et je me suis dit non. Ils ont prié, je vais travailler sur ça demain matin. Ils ont déjeuner à Balandignon sur la BBC parce que tu as vanda kimiate na maloba malamu o balobi po na mama biso ou encore na maloba malamu o ndeko lobi po na Poutine pour la belle vie candidat patronat bah meilleur vie maman vraiment Nzambe vraiment continuer ko sala yo bolamu Nzambe a continuer na kopiso makasi inspiration mutema munene parce que toki ko chama ina monoko te toki ko zape ba hypocrite to flatter POT tu es une femme donc au grand cœur tu as un grand cœur on a eu Nzambe apesa ngape mutema munene le roi ya yo mama tu es forte. Na pire esprit qui est forte au côté 2025 na mutema munene wana pardon mama umela vraiment. Alors la grande famille tant on a mon émission on a talika kana no titre et beta kinga mabe lokuta mabe tant on a mon kaka titre soit disant que non la personne qui avait chanté la chanson ou ça générique à belle vie aye konani ko konini aye ko senga nani donc aye ko télémelac c'est-à-dire que non bazo utiliser zebonaye attendez aye ko bon aye ki na likambu ya exploitation ya nzembo na ye c'est-à-dire que non titre nga ebeta kinga déjà mabe ya soit disant que non ba ke ko luka isusu no mutu ya ayemba nzembo wana balingi balo nini kaka nazali na kotite titre déjà ebeta kinga ya ko luka que non exploitation likambo ya exploitation ya nzembo likambo ya exploitation ya nzembo na ye nabi 2025 ebandi na ba ebandi mabe fine nakota nano na émission yango na déjà mataki ngai ngabi nzambe nanga tango na koti na yoki makambo ezaki na kati nde nazongi mutu nabi ndeko mobali oyo abandi susu na kombo ya Bellevie 2025 oyo abandi susu na kombo ya Bellevie après iye kovandisa ndeko na ye mwana ndeko na ye koloba di n'importe quoi abandi susu vous savez dans la vie alobi pe mabete na suka après ba remerciement ya ndeko Deo apesa ki pona Bellevie ye na suka nango abakisi Nzambe apambola ye bandeko omoni tango kaka ye Vincent Tulise bande na osala analyse bo comprendre nga tango après ndeko Deo alobi bien que non nzembo na ye soki a déclara kango batu bangai ba yebango te
effectivement banzembo ebele lorsque bozo déclarer banzembo et boma congolais depuis yeba makambo ko déclarer nzembo hey pardon botala ndeko oyo nzembo nezaka déclarer te ngana meka ko tchango déjà na chaîne nanga eyemba 2-3 fois na bi a déclarer nzembo na été na tuni pe balobi ke non a déclarer nzembo na été et na sima ya kozanga ko déclarer nzembo na ye zo succès. Et puis nzembo na ye ezui succès à travers nani? Nzembo na ye ezui succès à travers Belle-Vie Kandi Poutine la patrona. Et to lo bango bien. To lo bango bien parce que yemoko alobi yango. Alobi ce qui n'a déclaré nzembo wana il ngo yebanate. Mais notre sœur Belle-Vie a pesanga nzembo wana. Et comment l'élo générique? Je vous dis 2024 nyonso bandeko 2024 aucun na TikTok kaka nzembo ya nzela mosusu te. Na 2024 e beti penza donc na ndenge moko ya kosakana te. Soki okoti na nzembo wana otali babiso nyonso neti ngande naza awawa. Fon nanga soko bengi ngai nzembo ebeta kezaka nzela mosusu te. Na okioza naza na voiture naza na volant boina tchaka nzembo wana comment on dirait chanson fétiche moko boui. Parce que na ba parole o eza na kati au sentir pensa que non nzela mususu ezate apanzela ya nzambe boye bisanga nzela nini susu okende apanzela ya nzambe bo comprendre alors na eko comprendre que non le monsieur parce que total aka eloko ezo et au moins on pensa que non eza na succès faut bolobela nani yango yemba netinga moi je ne savais même pas que non c'était le monsieur et le monsieur a outé pas nani a outé pas Moïse Matuta. Et chose grave lisusu ona sepela ki nango alobi keno na sima ya Belle-Vie ko bimisa nzembo wana azwaka ba appel na sima Belle-Vie ko na sima ya générique wana na ba film Belle-Vie azwa ba relation ba sungai na concert moko $5,000 ekita asomba mutuka et na suka nango alobi keno chaque semaine chaque mois c'est-à-dire que non ya zoke pakolami et pas Poutine. Nzambe na olinga ko doser makamususu mais ezo ya kaka. Baninga kuna babanda na nzembo ba voisin. Ba voisin babanda na nzembo moko boy. Ba bebani niveau. Donc ba beba na katina basali ya Nzambe. Makamango ezande nini Seigneur. Koto ba sherika, koto do mutu mobimba beba la kana batu nyonso bande kona oloba eza constaté to solo la tina basali ya Nzambe beba tina basali ya Nzambe mutu ande nini oyo abano tia générique ya nzembo ya Nzambe babeba ni na joango batie muswa efandeli oyo pardon Nzambe sunga biso to iba ofanda na bato. Donc mutu mobimba ye partout tina basali ya Nzambe abebadi. Serika bomi yebela bino ba acteur comédien bomi yebela. Yaya atake no ovandi na bato oza na étoile bato bazo bundisa yo yebaka ko vanda na bato na baza pembeni na yo. Kolinga ka ko chate olo bakeno bazo bundisanga balingi ngai te okomi ko ina tu vas te retrouver yo moko na coin yo moko na coin penza. Alors je aimé ba déclaration na sepeli na ba compliment na sepeli na makambo o ndeko na biso mobali alobi frère na biso vraiment nzembo na ye etapa nzembo na ye vraiment etapa mena ye na ngambu na ye azoloba juste kaka ke soki Belle-Vie te soki Belle-Vie bande tolanda comme ça tozonga nazongela bino tolanda nano bien de la robi misango mais Belle-Vie c'est une sœur exceptionnelle. Pourquoi batuna luka babetela ba nzembo wana bando boya parce que biso ba artiste traso nzembo sali succès ou déclarango du coup et pénalisera ba chaîne donc batebele bando banga mais c'est une sœur où a pesenga confiance asenga frère de pesanga nzembo na betela. En fait, je ne m'attendais pas na succès. En tout cas, si je peux dire, je ne peux pas mâcher les mots.
Nzela ya Bellevue. Nzambe alola alaki na nzela Bellevue. Là je veux être reconnaissant. Très bien. À chaque fois cette sœur surtout kutena na ye atikanga bonté. Parce que les gens m'appellent azolela yo, azolela nzembo na yo, je leur dis soki na pesaka nzembo wana te mbele eyeba na pété. So abetango so na déclarango nzembo wana eyeba na te. Donc le peu il y a beaucoup de à Kabelio, frère de yo. En tout cas, je reçois des cadeaux. Même pas naïe. Moutou déjà son belanga voiture. Nanzien boana. Je me suis allé quoi moto, sermon na pota benginga. Allô? Et je suis sur une moto, je vais vous rappeler après. Ah comme quoi? Ma star sur une moto. Papa lobi nangwa tineli ngambo na somba voiture. So il a déclaré rango mettant sous ayeba angote. Na obeta concert nanga ya showbiz, il y a une sœur que j'aime beaucoup, à Lingabata na Kombonete. Il m'a remis $5,000 pour un concert dans showbiz. Et ça, Nanzela, il y a Nzembouana, parce qu'il y a une chaîne, il y a Bellevue Kandi. Donc pour moi, je suis vraiment reconnaissant na amour wana témoigner pour Nanga. Et Azanga te, pour ça, la vidéo sur Yango. Et puis, on va commenter mon abingo. Fredeo, Nzembouana yo, presque chaque mois, chaque semaine, elle m'appelle pour parler de cette chanson. En tout cas, Nzamba Pambola et Sika Zali, parce qu'il y a théâtre sans souci. Je crois à la grande famille Boulandi. C'est-à-dire, avec nous les Congolais, Mouté Mamabe, les messieurs, Azwaka déjà m'appelle. Yakoloba Keno a exploité Nzembo Nayo, Aye Nzembo Nayo, Oh Nzembo Nayo, mais Boyeba quitté deal ya Bellevue na frère Naye. Et je crois là maintenant vous allez doser avec vos appels à la con. Oui, allô bien, go bien. Batu babane ko benga azo exploiter Nzembo Nayo, azo exploiter Nzembo Nayo. Siko Congolais kaka pona ko réfléchir ya kolobaka ke non. Tangu ya zo tia parce que puti na makambu. Tangu ya zo tia yo yebi Nzembo na partir babiso nyonso toki okosa te. Moi-même, je ne savais même pas que non, les messieurs et pas Moïse Matuta. C'est hier, quand on a koyoka nenge mo kwazo azo lobana que non auta kuna a ebip moi nzembo mukyo ya yemba na lorsqu'il était chez Moïse Matuta. C'est quoi au juste? Tina générique au ebeta kana Bellevue télévision bokenda kolanda kolo nzembo chance bozo pe réponse à koloba que non nzembo wana soki na pesa ki était mbele boyebi yango te. La sorcellerie ya peuple congolais, les sorciers, boye bidilité. Oleta bo benga mutu neti na savoir vivre. Mutu azo beta nzembo kuna ya mutu ebi mutu wana obenge. Yaya, na mona ta nzembo nezo beta kuna. Situation ngeza ndenge nini boyoka na ndenge nini. Soki olingi ko yeba. Congolais réfléchissa bongo te. Congolais mbala moko abenga kabandi ko loba bazo exploiter nzembo na yo, bazo exploiter toke pa itozonga. Toke pa itozonga o exploitant ngo pe na ndenge nini parce que yé déjà a vu visibilité yé na sima kaka ndenge bato atala ka film ya na Bellevue télévision azwa $5,000 oyo ba sunga na concert na ye na mutu oyo atala ka Bellevue télévision na mutu oyo atala ka Bellevue nani atala ka ba film à Bellevue générique kaka atala ka pa aluki le monsieur. Na mutu kaka atala ka Bellevue télévision na générique wana kaka ya ndeko na biso ninga yo kaka ngoka parce que to chama ina munoko te biso nyonso to yebi nzembo wana et pas ya Bellevue na Bellevue télévision. Sans Bellevue télévision les messieurs azo reconnaître que non bele nzembo wana yeba na kité. Et à peine ba artiste ba musicien mususu chrétien gospel ya koloba que no ba nzembo na bino botika rapé ko déclarer ba nzembo et ça la échec. Le monsieur a reconnaître que non, ce qui a déclaré qu'il Nzembo, il n'a pas la échec naïe. 2, ce qui peut quoi ya maboko ya poutinité, inaperçu. Inaperçu. C'est aussi un message. Mutema mabe, Nzembo ya yote. O contribua na Nzembo te, o betani sente, o betani drum, o betani ni eloko moko te, o tchate eloko moko te na Nzembo wana. Mais makasi na kocha unité ya kobenga kolong Nzembo, azo exploiter Nzembo na yo, azo atande ko na biso o ayambi peut-être yé pas bana ko s'attendre ka ke non ba exploiter. Siko nga eloko moko o nalandi émission oyo
nandeko est-ce que ezalaki ye penza oyo alingai koyamba mutu moko boye aloba ba compliment aloba ba biloko moko ya bien ya belle vie naosala analyse naza free ngana niyaka toujours kointerpeller bato tant on a lobaka nayaka kointerpeller bato c'est-à-dire que non congolais tozalaka mayele. Moi je ne m'attendais pas qu'un jour ndeko mobali aoki oyamba mutu moko na plateau na ye aloba bolambo ya belle vie. Je ne m'attendais pas à ça. Vie ya eloko asalaka ya kozwa mwana moko ya mukie oyo belle vie asunga ya ta belle vie azana ba mabe na ye bandeko na yo interpeller kaka nazo ramener ka savoir a bato to dozaka kosala mabe moni likambo soki ye na nzela na yo likambo wana eza likambo moko ya mabe. Prends ton temps ya ko réfléchir sur ça avant ozwa décision. Nga elekelinga est-ce que eza Vincent tu lui ndalinga yamba mutu oya koya koloba bolamu ya belle vie na chaîne na yo bien na plateau na ye toke pa itozonga mayela bo mutu ekozonga yo koloba pe na suka nango zo bakisa ke non nzamba pambola ye parce que na sima na ye nde nzembo ne. Est-ce que Vincent tu dis ça mutu ko pambola belle vie bande ko bolimbisa nga bakande matinga ya kolakisa ke non congolais toza mayele te tozala mayele te. C'était pas Vincent Tulise o alinga oyamba mutu o ya lobi bolamu ya belle vie alakisi grandeur à belle vie et si longtemps que non ya yamba mutu moko boy po ya kokitisa belle vie na tableau na plateau na ye. Ça fait mal. Yango bomona ma BBC aya rapona hôtel na ba anti-valeur ma BBC aya rapona ko interpeller congolais maman BBC aya rapona ko ramener savoir. Ezaki Vincent T, je le dis tout haut. Parce que na plateau na ye wana azwa mwana ya ndeko na ye po ya kokitisa belle vie nanu tantine belle vie oza lilo côté otote nini tantine belle vie oza pe grave te tantine boye ye Vincent mais lelo bande oza 2025 eza 2025 na ndenge ya mabete c'est juste kaka pona koyebisa batu to dozaka na ba mabe. Soki mabe ye toza batu to boite soki mabe za to eba façon ya ko contrôler situation wana ko bimaka atemba moko pelisela ngo moto ngana kanisa ke non à partir ya mwana wana Vincent ko yambaka ta mutu te akolobaka isusu ko pointer kata ta isusu ko ba belle vite botala oyo ngana oloba nanga ba de botika ngana osa musala nanga na osa musala nanga na interpeller siko ye Vincent. Logiquement parlant zaki pe mutu moko ya koloba te ke non ayamba mutu moko boy aya ko loba oyo ndeko lobi. C'est grâce à belle vie nzembo wana yebani. C'est grâce à belle vie nazwa mutu moko atinelanga $5,000. C'est grâce à belle vie mutu asombelanga mutuka. C'est grâce à belle vie boy yo kibino moko bandeko kaka na plateau oyo ya yamba mutu po ya ko kitisa belle vie. Est-ce que vous comprendre? Nde boko ya kopesa mama BBC raison ya koloba ke non mama BBC ya ka kotelemela mabe na lobite ke non belle vie za na lobango chaque fois na interpella ka congolais toza mabe situation nyonso soki ye na ndenge ya mabe ata ba fingi yo ndenge ni prend ton temps ngata na loba bonga mo pe na miteya likambo eteya place wana vandi wana place ayambi ndeko deo c'est ça place oyo bazwa mwana oyo soki dadi ye pe soki asasili lokwa mungu na poto kuna tozoyeba pe position na ete bosi boyebi ke non mwana azokende poto etumba na oyo ozokende poto oyebi te ke non belle vie donc belle vie aza mosisa moko boye ezobota partout na monde bozoyeba te bino bokanisi bosaliri ye awa na Congo bosaliri ye na Congo na poto okomona ba rose oui aomona ba rose toboyi te. Mais azaki mwana moko il fallait na poto famille Libota ezala na lelo alali pas famille Libota o lelo famille Libota o eyambi lelo famille Libota mais batu nyonso basi ba délaisser basi ba tike po nini impolitesse alakisaki na plateau nani Vincent Tulise mais lelo Vincent abosani ke non na plateau na ye amemaki mwana ya ndeko na ye aya kokitisa belle vie tala siko nzambe ndenge notre Dieu nzambe utikali nzambe silence à belle vie aloba IOA azwa phone abwaka tozala te mais toyokaka bato baza pembeni na ye tango ayoki eko ya mwana na ndenge afinga ye mwana na ndenge abetiza mwana na ndenge amanka ye asatandra te qu'un jour mwana na oki komanki abwaka phone soki iPhone kaka phone epasuka
passe. Aloba eloko moko te avant kimia. Mais tala siko confusion ya Nzambe, notre Dieu. Oh balobaka telemaka moto asuka. Notre Dieu abundaka dans le secret, abundelaka biso dans le secret. Et aye asalaka ngo malembe a précipitaka te. Est-ce que eza question bandeko bo répondre nga famille bota bo répondre nga est-ce que na plateau wana ya Vincent Tulez il fallait yamba mutu po ya koloba bolamu ya belle vie. Et si longtemps que non azwa makila na ye aya okitisa belle vie. C'est par là vous allez vite comprendre que non maman bébé ça a raison à quoi côté les la anti-valeur. Maman bébé ça a raison à quoi interpeller peuple congolais. Maman bébé ça a raison à quoi ramener savoir. Est-ce que c'était Vincent Tulez? Et puis mutango oya yambi nani mosali nzambi. Si je nini nzembo oyo ba yembeli nzambe. Deux choses différentes. Oye na mutu mokili a dénigré mais nzamba a confondre yo oyambi sous mutu eza confusion ya kotala bo lokoso moko ya mbongo keno ekokota et puis na titre na yo omami ki pe kombo Poutine na ba photo na epe oche nganga tsa keno olapa ete eza kutu na ngoma bete eza 2025 olimbisana mais zokara maele a comment fonctionner. Bandeko, bozalaka animé te na o mutu aya yebisi yo kaka na matoi na ndenge moko ya mabe po na mutu moko boye. Bozalaka animé te bozwaka ngo na première position te. Kana kanisa ke no Vincent Tulez alapi Poutine na vie na ye, alapi ata mutu ke no akotanga esu kombo na ye te parce que baya ko kitisa ye. Mais kana plateau na yesu su baye ko tombola ye, ya koloba ke no nzamba pambola ye. Mais Erwana a pensé qu'il y a espace il y a 30 à 40 minutes à bêtiser Poutine. T'as la confusion en Zambie. Bandeko, bo comprendra ma mission maman bébé ça salaka. Naza famille libota. Mais moko tant on a na analyse danga, analyse danga na zokana na bilongo na ki fanatisme na ramener qu'à savoir abatu, to réfléchir le quoi abatu. Boyoka mingi na babande ko to sa analyse to réfléchir kaka. Ah eza likambo ko réfléchir. To zongi samaela batu. Na plateau na baloba ya tanti Bellevue oza pe lo côté. Tanti Bellevue bana vana nanda ko moko soki ya kombio bana ko futa boy. Et tanti Bellevue oza pe la patronne té. Tanti Bellevue boy. Non rappeler kabino. Mais quand on a même plateau wana bazu mutu moko alobi bien na sima belle vie nzembo nanga e betami na sima belle vie nzembo nanga e yebani na sima belle vie na zwa mutuka na sima belle vie boye. Eh Seigneur Jésus-Christ. La 2025 na oboya ko memango likolo na doser maman bébé c'est 2025 bandika ba bon tout monde alobi na commentaire na makambu ya na makambu pasteur Mike alobi ce qui 2025 pe ko zala ka boy wala e sauter kaka to ko mamba na 2026 so bo tali ma solo ezanango mais na OK na muka na doser parce que tout ça juste le 3 janvier 2025 na mi mamango likolo te na doser na otale la mouvement parce que biso toza a besoin de kimia tout ça vraiment a besoin de kimia tout ça vraiment a besoin de kimia c'est juste na yepe quoi interpeller na ka kozongisa ka ndeko nanga ya mobile na bitala siko plateau no ya okitisa belle vie plateau na isuso oyambi mutu mosali ya nzambe abi bola mwa belle vie yo po compléter ya koloba keno nzamba pambola belle vie place aza parce que na sima na ende nzembo no yebani. Place où il faut maudire, mais place où il faut bénir. Oh mon Dieu, était à la grande famille. De la Robi Misango. Mais, belle vie, c'est une sœur exceptionnelle. Pourquoi? Batuna Luka Babetela Banzembwana Bando Boya. Parce que biso artiste traditionnel Nzembo sali succès au déclarango. Du coup, il pénalisera ma chaîne. Mais c'est une sœur où a payé confiance.
un frère de Pesa na betela. En fait, je m'attendais pas na succès wana. En tout cas, lelo si je peux dire muto, c'est que nzembo wana yebana, je peux pas marcher les mots. Nzela Nzambe, oui. belle vie. Nzambe, Lola, Nzela belle vie. Très bien. Là, je veux être reconnaissant. Très Et bien. à chaque fois, cette sœur surtout Koutenaye atikanga bonté. Parce que les gens m'appellent, Azolela yo, Azolela nzembo na yo, je leur dis ceux na pesa ka nzembo wana te mbele et yebana pété. De soit betango, soit na déclarango, nzembo wana yebana raté. Donc le peu il y a beaucoup de à Kabeli, Rovandaka, frère de yo. En tout cas, je reçois des cadeaux. Même pas naïe. Moutou déjà son belanga voiture. Nanzen boana. Je me suis allé quoi moto, sermon na pota benginga. Allô? Et c'est je suis sur une moto, je vais vous rappeler après. Ah comme quoi? Ma star sur une moto. Papa lobi nangwa tinenga mo na somba voiture. So il a déclaré rango mettant sous ayeba angote. Na obeta concerne nga ya showbiz, il y a une sœur que j'aime beaucoup, à Lingabata na Kombonete. Il m'a donné $5,000 pour un concert dans la showbiz. Et ça, à Nanzela, il y a Nzembouana, parce qu'il y a une chaîne, il y a Bellevue Kandi. Donc pour moi, je suis vraiment reconnaissant na amour wana témoigner pour Nanga. Et Azanga te, pour ça, la vidéo sur Yango. Et puis, on va commenter, on a bien fait Fredéo, Nzembouana yo, presque chaque mois, chaque semaine, elle m'appelle pour parler de cette chanson. En tout cas, nous avons pas mbola ici parce qu'il y a théâtre sans souci. La grande famille, la parole de Dieu. Donc, liloba nzambe ekoleka kate. Nyon se koleka. La parole de Dieu nous dit, kaka esika oyo bakitisaki yo, kaka ne place wana bakotombola yo. Kaka esika oyo bakitisaki yo, kaka esika oyo baemiliaki yo, kaka esika oyo basalaki yo babe, kaka esika wana bakotombola yo. Vous êtes d'accord avec Maman BBC? N'est-ce pas, vous êtes d'accord avec Maman BBC? Plateau wana ekitisa belle vie. Tosimba mitu biso nyonso elekela biso na plateau wana. Mais voilà aujourd'hui, le 2 janvier 2025, quand esika o ba finga ki e, esika ba yaki ko kitisa ye, ba yesu ko tombola ye. Bon, comprendre siko que non, Maman bébé ça na raison ya ko zongisa ko ramener savoir à batu. Tobo sana te. Tobo sana te. Netinga Maman BBC nalobi merci na nzambe nanga parce que sa parole etikali kaka liloba na ye, donc muto changer liloba na ye te. Maloba na ye ekokisami na chaîne il y a la voix du peuple. Maloba nzambe ekokisami parce que chaîne wana plateau wana ekitisa Poutine, mais plateau wana lelo elobi nzambe apambola belle vie. Nzambe apambola belle vie parce que na sima na ye nzembo na yo e yebani. Na lobi lisusu bandeko. Eza likambu ete ya yo ete yanga. Kolinga te mutu moko aya koyebiso makambu moko boye ya mabe na pona ayebiso makambu ya mabe na kombo na yo oyo ya yokaki ozango na premier degré. Diable azarizer. Yango na yebisaki bino na bike omoni 2024 to bandaki yango mabe makasi. Ce bon mona ki ata Maman BBC na accéléraki promotion na lingaki batuba bima nanu ne loko wana ya tolo mataki kitaki. Je voulu ko tombo la skona nu musala belle vie batuba mona pe musala ngo ya muto bazo finga butu lokwa moi. Natali no bi Seigneur éternel et Dieu. Na sala nini po batuba ba grandeur batuba ba ta musala ndeko moi sur azo sala na communauté na biso. Bandeko na yebisi bino secret na nga. Ce bon monde a une promotion, na zo temps. Na bi Seigneur, il faut batuba yeba ba respecter. Ata ba ofinga belle vie na vie privée na ye, it fine. Mais moi, dans télémisa musala belle vie.
na otelemisa ngo ndeni na otelemisa ngo na bapromotion ya bafilme na ye mosala emonanaki bokoya bokoloba koti na chaîne ya mama BBC raté te okobanda na koyoka promotion à partir de la promotion kaka eloko na oloba na bafilme ya Belleville bandeko tozwi batémoignage et je crois tovandisi likambo yango epi tokoaméliorer yango biso toza wana te mpona koyeba vie privée ya Belleville yo tokende na vie privée na ye ni wapi nga naza na vie privée na nga yo mpo oza na vie privée na yo oh peut-être yo kolinga bato bayeba vie privée na yo te oh nga pe mama BBC na kolinga na yeba vie privée ya mutu te alors nga na ozala yo wana jamais mpo na yeba vie privée ya Belleville na zata kuna te nga mosala Belleville nde ezoganga na kati na nga natali boye Belleville na bino na kende nona na lakisala bato grandeur ya mwa so boyo ya kokitisa butu lokwa moi aza na bamabe na ye me mosala na azosala eza mosala moko keno il faut eganga na bato mosusu lelo na yebisi bino so bomona nga na yaka na rage ya promotion je voulu ko vandisa nano bato batosa nano pe bayeba grandeur ya mosala mwa se na boya kofinga butu lokwa moi. Et je dis merci à mon Dieu parce que to zuipe ba retour ya ba témoignage habité mama BBC batinelanga nani émission na yo kaka na ngo zo expliquer kaka ningo zo sa ba promotion à Belleville ezongi singa na ki hotala ba film à Belleville mais non na epesa nzambe merci à koloba keno bitumba wana na kotaki ata ba ofinga eza un problème te mais bato ba yeba musalo azo sala nde loko biso to nga ma BBC na chakina na mutu na nga na bikeno ata 30 minutes ya promotion ya film et je vais le faire okoya po Olandi pe promotion mama BBC azoloba oke okoti na Belleville télévision osimbi mutu okangami pe kuna parce que bato ebele basaki na ignorance bakotaka na Belleville télévision te ba ina Belleville kaka po na ndenge ba yokaka ba insulte sur les réseaux sociaux ngabite aosa musala na otombola musala wana na okena ngo na promotion ti et je dis merci à mon Dieu nzamba tika yebisote okepe kuna na Belleville promo na Belleville TV promo bo lekate okepe kuna na 100% nani famille libota na TikTok ba bisou na bino esika boza donc Belleville TV promo bandeko boyebi ke no ba résultat ebimaki déjà ba résultat ya vote na Belleville Award ebimaki déjà Belleville Télévision Award ebimaki déjà je crois na deuxième émission na omeka okotisa lelo nde je vais parler sur ça na ba ina na keneno nango boye mais na oya na deuxième émission pour na la kisabino ba résultat de GC bimaki ba o ba voter kilobi na moni ndeko moko tinelinga ba vers 20h pour natindele lien à voter c'était déjà trop tard parce que ba résultat ba loba qui déjà kenon ekobima na 18h il y a les 2 juillet les 2 janvier un gros problème ni non alors ba résultat c'est bimi nazoya na deuxième émission pour na ko tshela bino ba ko la kisabino banani bazui ba gagner na ba vote wana. Alors, bonjour dans la grande famille. Alors, Belleville TV promo Moussala Kitoko, félicitations, on est ensemble. Nathalie P 100% famille Libota na TikTok, vraiment, on est ensemble Moussala Kitoko. Donc, biso no sotoza on a pour na star na biso. To tombo la star na biso ko la na Moussala o azo sala Moussala Kitoko. Eza Moussala buzo bate ya que non, o to koti na Belleville télévision to se retrouver te non. Na kati ya Belleville télévision zo kota bo se retrouver. Bota na tu filme na biso to banda. Je crois la grande famille batiki biso nzala. Est-ce que bino bokoki depuis aussi ça qui filme na biso o ya nani oyo. Leçon morale. Boyebi ke noto vandi soki 2 jours sans eloko na Belleville télévision na komi kaka kobenga kaka Belleville TV kuna. Position za nini kuna? Toko liate yoka pe Belleville TV pour moi je sanga lelo bilo kwa koleza te to la linzala 2 jours. Moi une Belleville a mesani sabiso mabe. Na koti boye 17h30 non c'est la kaka lo moko ekota mbala moko Belleville TV promo position de ni kuna bimer nzala tolali nzala donc 2 jours otoko quitter na Belleville télévision non maman bomi bisoko mama donc à lokoti biso déjà les loto bana na la boniche bandeko la boniche soko tali teaser otali image déjà canon otali habillage ba changer même moi tala mbula sika makambo sika te yo oza wapi lelo na 16h30 ya so raté yo moko la boniche botala ka ke non papa ye moko
oyo eza papa Elombe a clôturé 2024 na Bellevue télévision et abandi lisusu ouverture a ufongoli sous 2025 a ozana kati ya film na biso ya la boniche papa Elombe pa ozala 2025 film ali bosso ya 2025 na Bellevue télévision papa ekofongola porte mapamboli bino botikalaka wana ufingaka bato kozongisaka boye musala malonga mpe tozomona te bandeko wana erataka te bordire erataka te bosupporte tosali 2 jours tolia te na Bellevue te nsambe na bomoi tokufi bamama koto babenga mama bebenga bimama biso nyonso nzala mama pinir biso na toyebi pete soki tosalaki nini toyeba te tellement toliaka bien habité bino lelo sikoya akotisa biso na jeune te boyebi te akotisa biso na jeune pour na 2025 oyo tango to banda ko biso na jeune à 2 jours nde bongo yebisaki nga et beaucoup tana nous nani jeune à 2 jours pour 2025 tango to banda na moto les fait sur eux akosi na nga yebisaki na nga ite o abenga na biso te franchement bandeko tolala kinzala. Alors musala kitoko nako pesa pe merci na bandeko nyonso totambola na bango na 2024 pour la promotion pour na ko soutenir Poutine to mona ba mama MM Esther mama Chic mama nani ba Bellevue TV promo na mona ba 100% ba live na bango ka ya air moko tardif bino. Alors vraiment 2025 to améliorer sous tout ça sous donc tout ça du nouveau quoi. Du nouveau to améliorer parce que na moni déjà teaser na moni déjà maman changer ba makambuku na biso pe photo changer façon na biso ko travailler dans sens que non to tombola ka maman biso to tombola ka star na biso comme d'habitude quoi. Alors c'est-à-dire que non to bazo pour la mais bazo ndimate pour biso ne toza makambu ebela koloba clôture à 2024 na biso ezaki ndenge nini to koloba ouverture à 2025 na biso eza ndenge nini to koloba au moins que non nous sommes toujours dans les bons. Tandenge nzambe pas confondre abatu kaka plateau oyo elobaki mabe pona mama plateau wana isusu ekopambole na début ya 2025 yo kabiso toza ta biso na problème te toza ta biso na problème te notre maman za mama ba problème te nazo bon nakoya kolobela ngo lorsque nakoya ko la sabino ba artère ou encore ba comédien ou ba gagner la vote wana ndi na ko lancer message moko voilà Bellevue aza pona batu nyonso aza pona ba acteur nyonso Bellevue aza pona ba comédien nyonso il suffit kaka ke non soki akomi film eke awa amoni ke non mutu tel nde naza na besoin pour affigurer abengaka naloba toujours ngana vana na Bellevue te tout monde na Bellevue te mais moko na comprendre ka manière na ye ya kosala musala na comprendre penza parce que un an alingi musala na ye 2 as un objectif 3 alinga musala na ye penza que non ezala la qualité musala ne batu bandima abunda kapona eloko wana yango bomona ngai soki 20 minutes ya promotion bandeko bolembaka ngai te pardon bolembaka ngai te bolekisaka pe à promotion te parce que lorsque nous avons 10 minutes, 15 minutes, il y a promotion. Nous avons dit non, on a lancé message. Si nous avons 2 minutes, 3 minutes, nous avons bavardé, nous avons loko mon côté. Si vous avez BBC, 15 minutes, 20 minutes, il y a promotion. Please, botalaka. Et puis, je sais que nous avons batalaka. Parce que, moi, quand on a un retour, moi, faisant mon tout, moi, maman BBC, yo explique que film est bien. Place où on a comprendre. Avant, nous avons expliqué, nous avons peut-être dessert nangai, au moins, nous avons bengi na privé. Maman BBC, place où on a comprendre. Yo, comme ma casse na makambo, c'est comme si que nous, ola la cana Poutine. Non. Bomoni, alors la grande famille, bo soutenaka biso lorsque tu as sa promotion, avant to kota na lisolo auto memela kibino, boti kaka na nous promotion on a sala ka ya ba film parce que ngai je vous informe, to zoka ba retour ya ba appel. Ya ke non kaka na sima promotion na yo, kaka na sima ko expliquer na yo, ngana kene kotala. Kaka na ko na munani na ko expliquer na nga mutu atindela ki ngai. On ndeko nanga moko atala azalaka Bellevue atalaka Bellevue aza famille bota atindelinga kaka émission na yo na sime émission na yo na kangami na kiki kuna na Bellevue télévision alors bo sunga ka biso la grande famille bo partager ka ba émission na biso parce que 2-3 personnes o ba bungaki toza na bango besoin o ba bungaki na ignorance botaka ndeko deo azoka ba appel ya koloba ke non Bellevue azo exploiter nzembo na yo mais ayebite Bellevue aza mutu oyo ayebi façon monde ezo kende ya réseaux sociaux
badilaki basololaki belvinda asengaki pesa nzembo mais bino boprécipitaka kobenga mutu azoexploite même pas idée ya kotuna papa e position eza nini parce que toyoka mbongo nzembo no eyembaka kuna te baya kaka na kodiabolize baya kaka na kodiabolize siko bokutani mpe na mutu oyo aza na sansa koyeba na sansa kibumoto ao reconnaître que no nzembo wana soki ekendaki place wana te na nsima nango mpe aliaka chaque semaine chaque mois e na nsima nango lisusu famille libota mosusu basutenaka ye bokoki odose te na kimotema mabe bokoki kodose te esengo nange eza kaka ya komona keno maloba ya nzambe oyo totangaka na kati ya bible esika oyo bakokitisa yo nde esika oyo bakotombola yo esika oyo bakitisaki ye bayesu kotombola bandeko bolinga te mutu aya kotia bino na confusion ozaki na relation ya bien na mutu moko ayeka kotia bino na confusion moko boye boperdre ka relation kaka boye mpona songisongi ya mokili mpona songi bafitilité moko boye mais Vincent Toulouse abanda osola na Poutine kitoko ata Poutine mpe azalaki surprise ya komona kaka pa ayambi mutu pa boye c'est dio ya papa leki na mwana batumba Poutine na oloba ngo na ndenge ya mabe te c'est juste na ye korapele na interpele siko botala siko place tokomi todoze na nga na yo todozaka bamakambo susu po place wana nde bakitisaki Poutine mais baye kotomba est-ce que bocomprendre révélation wana bocomprendre révélation place oyo bakitisaki nde place susu baye kotombola ye c'est par là vous allez vite comprendre que non bato ya mokili baza bien te bato mokili baza bien te alors tolanda lisusu comme ça tokutana bandeko famille Libota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où vous avez dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngai sœur Nabino, ngai petite sœur Nabino, ngai grande sœur Nabino, ngai Leki Nabino et Namo Nabino, pourquoi pas. Merci, merci énormément. Voilà la grande famille. Je crois que qui message à Poutine, azo reconnaître ba énergie, azo reconnaître ba soutien au topé ça qui est en 2024. Je ne pense pas que notre soutien on est souka. Tout continuer tout matissa sous. Tout matissa sous soutien wana parce que a osala musala o ezo mérité ba éloge lorsqu'elle est vivante. Tout soutenir lorsqu'elle est vivante parce que a osala musala kitoko. 2025 ACP la lissou makasi na biso. Voilà, c'était au moins ça la grande famille. Je vous aime. Beau aimer ma vidéo à Maman BBC, beau partager les 2025 Mboula Sika, beau partager maximum ya partage. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner et que ça biso bientôt koutani prochainement. Bisous, bye, bonne année. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.